Et ça logique. Pourquoi pas la famille Libota? Ou bien que la famille Libota tika bato bien à 2 fois. Hein? Pour souhait na bango que la famille Libota sanini et kabwana. Mais la famille Libota ko kabwana te. Oui, tout discuter qui c'est entre nous à la maison. Très bien. Ozomona. Ndo mo makambo na to yewana. Mais pour l'information na bino bozela te bo mona mususu ngana vani na sale mission pour na Saratola. Na vani na kit na sale mission pour na Darling Love. Na vani na kit na sale mission pour na na Clarisse Plasma. Etika osala mate parce que ba famille nanga. Voilà. Omona mabe ndako na biso moka bato sani to bomba ngo to pesa accepter po ba porte fongwama to mona ba essence moko ba ya ba profiter ba finga madame Belleville. Très bien. Ozomona na to ana temps wana te yaza mukoloti. Ozomona aza mukolo pourquoi pas akoki ko luka komite na place na ye. Aza icône aza valeur. Très bien. Na ce comme solo aza icône aza valeur. Mais ça biloko mususu yete mutako ya nango. Pour la personnalité na ye. Pourquoi ba biloko ya yaka nango ezani ko libakata te? Hein? Pourquoi biloko o ya yaka nango mama ngudi ya yaka nango te? Pourquoi biloko ya ya yaka nango mama Marie-Hélène ya Maï ya yaka nango te? Balé anda ya ba mama étoile, ba 1050, ba mama top. Pourquoi kaka eza bandi na bango? Il faut comprendre bataba chobo bataba mikeka ne bato fo baza bongo. Ozomona, muto ami yebi valeur ne vraiment beau. Tinga na vai na ngabo makambo eleka kune. Bango ba ndongwa na kati. Makamakilezi bene e bimake pa na bango. Ozomona, nana ta ovanda tena sela ngo analyse. So on t'a dit ba propos mida ye nango na TV. Malgré toi alinga changer maloba. Pona mania malika. Mida pesi bango en tout cas mida félicitations. Ozomona tuko kovanda maboye oza komitala mama mukolo eza logique moni mama na mutalo bako obeti boye pa na kati moni rouge et logique. Bandela? Oui, mutalo baka obeti pa na kati rouge. Wala nani wa? Mama na mukolo wana. Ozomona mama mukolo vanda aloba yena yams baba na basi. Maman a na facilité ya koloba li na TV sans honte. Ce que bon muta bongo vraiment so yene na propos yene, c'est logique. C'est vraiment logique. Ozomona, au moins suko bato ba lukaka ba combattre madame Belleville. Bazanga la place au côté là. Ba lukaka mo le doucement comme qui peut pesa bango ba émissionnette. Mais biso suko famille bo to la kisi ba que tout ça main dans la main. Très bien. Singa famille benda naka kata nakate eza logique bazana matière te beaucoup plus il faut baye ba famille bota ba osa nini. Très bien. Famille bota ba proposer nini ya bozana événement bino munene ba $1 boko réaliser ngote événement ni $1. Oh mais bazana nini oyo bazana 5 ans d'anniversaire on a le babe. Ozomona, mazana 5 ans d'anniversaire, mais beaucoup conseillent la promotion té. Et bon, il y a $1 bah fixé. Et quand c'est pas $1, bon ben là. Bah $1, bah te États-Unis, bon paye ça té. Oui. Pour que va faire la fête. Bah ça fait. OK. Ozomona, mais beaucoup conseillent la promotion té. Mais oh bon moni c'est la promotion madame Belle. Ah madame Belleville, tu pèses hein. Ozomona, kovana siko kotala ya mukolo bongo. Okomi da mukolo silma boko elembi. Oti poto fe bakata basa ota sinji do boko zonga mukelo kwa yanga boy. Moyo luka makambo za pe manini. Tension okela mukana ACG. Ya nyonda biloko obeta. Ya na bona nga yongo moyi nazongi sima na bo madame Belleville mangambo. Oh. Ozomona d'abord tika yene ba non madame Belleville est au bête té elle a rebeta té parce que madame Belleville déjà il s'appelle parce qu'on Nathalie Yaya ozana deux otobi ke bato so banga nzambe té aris
nga na vanda la témoignage à passer Dao Samuel abi nga na lia na fulu ndali boma ba okanga ba chaîne voilà osomona bazo kanga ba chaîne bazo kata ba osala boy et le laza passer à terre na chair ce qu'on yo tikali na 2 mois Dieu t'a fait grâce le bilan entre la français Yaya ah mais grave osomona voilà nzamba sali ngolu apesi otikali na 2 mois mais aleki so pas docteur moko boye o bosane ndoyi tala miracle ya nzambe mobangi munene nzambe wana te le même jour où tu as voyagé na Kinshasa on a ti mabela ba konko obeti ndika oza muta modèle nini anula na omela ya oza muta modèle nini ya après aussi pe ok pa porte bolia ubanga papa wana te ozokisa bima soni likolo nango mwana aza nani mosali na bima me mama soni yango moni mpe mwana komokota na biloko wana mwana komi kozwa monopole ya kotouche personnalité ya madame Belleville tonton Aris omoni na vie moto apesa yo ata lipa pamba ata bapakola mateka te ozana posa mikate moko mosusu asunga o ozomona donc ngama eloko na osenga famille wana tuka bosilama po to na tante isa soni to mo babilo mosusu toboya totala ba personne nga natala ke namona kasa valeur personnalité Aris olongola mituka na Angola po ye nango na Kinshasa fo zala nga azaka mingi bakote kuna obozwa mituka okomona nga ata na lufu na biso kakawa ah non c'est pas facile hein? Mais yaya wana mukolo abima na demituka ozala koma loi na bima femme forte nga na respectaka ye mais na comprendre te yaya sila valeur mana demituka ya ye na loi na po bima na mutuka Angola tiki Kinshasa na mutuka yaya eza petete eleki kutu lokwa mutu auta douane auta na mutuka na poto ayo nango boma na ngole bilekaka na pasi surtout na ngambu na boko na ngambu lufa Luanda papa ya lufu na biso ya Kinshasa eza siko ya bima na mituka bima tala niveau tala valeur hein? tala classe azalaki nango mais lelo mikitisa likwa $20 pour bapesa $20 na plateau oyo kotumba mutu oyo apesa ko enveloppe akaki moko boye peut-être akanga ba mbwa na ye yango secret nini oyo madame Belleville kozala nango tonton Aris omoni ngelo omona lobaka madame vie a valeur madame vie aza icône aza fierté ya mboka na biso très bien atanga na kokoloba mabe mpona ma vie ate na obanga mpona koza modi via na kote soki totie vie aza lokola mama botelinga président Master Brimbo po vie epa na nga koko nga na koko pa via ozomona vie abimisa ma belle vie ya tokosango sambla tokosango ba ignorance te ozomona to respecter ba qualité ba degré ya mama via à sa personnalité na mboka na biso est-ce que pour eza bongo il faut mwana to leki aleka lokola madame Belleville aleka na nzela ya madame Via il faut ndeko ya madame Via azana monopole wana ya koleka na télé pour ka manquer madame Belleville na oya wana omoni mutu oyo alukaka aluka azwa place moko boye to asalo mabe moko boye opesa ye nzela wana te tonton Aris aprofitaka na eloko moko ya mokie boye asambwisi yo mais sikoyo nga eloko na oloba ne vraiment na otala caméra bien ya sika eza te tonton Aris eza ya lifinga moko te ekoshoke Belleville oyo bafinga ye nano te yo oyebi teke bafinga Belleville lesbienne oyebi teke baloba Belleville abima na via oyebi yango te baloba yango te oyebi te bafinga Belleville makolo poussière
baqualifia Belleville bafinga Belleville na forme nyonso ya sikesa te soki ya na biso pona benge ya parce que ça grandeur soki ya Fifi Miel amoni ka ça mieux placé aya ko ridiculiser madame Belleville isaye oyebi ke mofingi trop hein mofingi mingi ça n'est de trop nga naomona bino boya ba innocent naomona bino boya ba innocent boyebi eloko te moto otinda bino boya ofinga mavia moto otinda bino alingeli bino bolamu te en fait ngai kutu bino etalinga te naosadresse na moto atindaka bino nalobi yo veut dire yo moto otinda bato bafinga mavia ozokosa bango pwani pourquoi okosa bango tosolola okosa bango pwani ntango otinda bango baya ofinga loba mpe verité ti okache verité pwani osi lonta na yo na nga toyebi verité otinda bainnocent ya pamba otinda bango pwani siko tosala boye tosala siko boye comme yo oza na vérité leka na toile ya koloba vérité na toile soki yo moko oyebi bien ke noso kotindi bato nga na oya te nakoya te mpo na ta na bango te soki yo obimi nde bomona présence na nga epuis na oya na tous les 4 vérités oyebi nga bien non ka sikoyo omokosa na nga bondeni ka sikoyo oyebi nga ti nanga mabele pete te yo oyebi nga ti abo moto apekise mpe moto arépondre ye azala te mayebaka ngo la vie continue vie esuki boye te oluka osala motu moko mabe boye oyo asala ata mabe te oyo aboya kozala na rankine na yo me yo luka ozoluka osala rankine moko boye na innocente ya bato oui peut-être soki ngai ya mosu na bunge mpo mama via mais soki na reconnaître yango na plateau ke mama via aza valeur oluka oyo ofinga madame Belleville pourquoi asali yo nini 4 vérité nini oyo koya kutu oyo asoni bato balobango ozomona oyo asoni mwana Thérèse akuta ya awa Belleville ata mwana lichombe okoko kozala nango te Belleville na kobeto mbata mwana Dadi Dikambala ya dati Belleville oze loko te iswa madame Belleville te ya siki ezala te ozomona par rapport siko moto avandaka mitali nafinga mitro tala tonto arisi yango omoni ngai soso comprendre omoi makambo oyo tu ndenge ezoleka boye te ntango nazala kala mais tokende yango kaka likolo bo mais sikoyo naotala madame Belleville aza valeur yaya nakopermettre te natala bato moko boye biaka zanga jour madame Belleville ofanda abi apesi mokongo na internet bon tiki sikoyo tombo ya kofungwama nde tolobaka est-ce que bachar makambo oya olobela ngo ndenge olobela ngo boye bakotyanga na tipo ye naoloba nao bakomema nga na tipoyi po tala oyebi atala ndako voilà tu question omoni ba compliment nyonso to osali madame Via qu'est-ce qu'on a mai osali yango po madame Belleville azali parce que madame Belleville a payé mon Congo donc on a démarrer comme pas possible jamais au moins maman Via tala na biso likamba solo boy en soi bon na ko tala amona en soi boy na ko balika mo ma be pona ma vie te na peser bien ka to yebani obenga na mutu mabe to yebani non même pas non ça ngote to yebani you are même capable otalisa tata mwasi na mandoki pona madame Belleville to yebani fe mutu famille na okuto otalisa le mandoki bongo mutu alibanda
Madame Belvi n'est pas touché la personnalité, il y a Madame Vie. Et on a l'obité, et ça, c'est quoi? Comment? Et tu as la bateau. Ma vie était non mécatée. On a vraiment la logique des choses, non mécatée. C'est ce que Madame Belvi a pu finir au Congo. Bon, ça va n'attaquer. On est sur la zone attaquée. Bossa na bon au Aussi, moi, ma vie avait attaqué Bellevue. Ce qu'on a pour un. Mais ça, il y a mon colo. Oh! Non, il y a qui toko. Non, yoka, ako yoka gu. Au moins, il y a na maman na mukone kingo semba mate. Maman leka na molia to yebate za yeto za yete. Voilà. Ozomona to yaki donc to yaki vraiment to yaki akoya. Ya to yaka mobondo. Ozomona. Biso family bota tokoya mobondo. Non yebano. Siko tokoya lelo to asona ta oya mobondo te parce que notre autorité morale, notre fierté, Belinda Kandi na France. Oh mais non. Ozomona notre produit. Ah, I love you, Renate Kitenge. Ozomona. Na olobano, ceux qui m'ont vendu taliboy. Attends, ndako ka moi. Maman m'a vendu ka moi. Mo lobalika mbolo banate. Azoka moi yango belle va sali mona nini. Na bise éducation c'est capé singai. Voilà, bien. Akangani. Effectivement, ils ont qui bongo. Plainte. Oui, mais bakangaki plainte. Te bakangaki. Bakangaki ça parquet. Très bien. Qui n'a parquet. OK. On a retenu le moko boy. Pardon, toi éclairci batu. Mutakangisa ki nani ka Davina? Davina apa. Très bien. Ozomona. Omoni babiloko yo tonton Aris na lobaka ezaka ba personnalité à batu. Très bien. Ozomona. Ezaka ba personnalité à batu. Ngai mutu na kosenga omona tangai na Davina. Batu vomanga na ko beta fimbo. Na kena bino kin mazière eza ya gola. Eza barezi. Eza ibutu. Très bien. Eza zuma. Batu wana 4 ngaso na Davina apwa. Donc na bino parquete. La tiembongo na nga jena ko futa emsu na zeta 500 600 na nga na pesi na kin mazière. Po bete la nga bato fimbo. Tala ba propos ibuta za mukolo ya jampi. Aza mukolo. Mais tala ba propos ye na ngwe pa lekechu. Obi lekechu a sage. Iso moi lekechu va na plateau na ye mo kosa analyse contre madame Belvi. Azoaka ben sensé. Ozomona azo répondre ya gola bien abinga na sala ba descente trop na madame Belvi na mona madame Belvi te alokota basani ya gola zo kota na vie privée ya mutu yango moni ndeko na bango mida lobelo komo eza très capital abiba ndeko boza na Kinshasa ba journaliste ya SB obo finga ka Belvi mutu asala bino lokote voilà mukoso ki bakangi bino boye bakato kosala SOST voilà na kovanda na kiti te na sala cagnotte alobito sala ba guerre Moïse la loyale et non tout toucher à la personnalité ya ba tout parce que yo moins azui conscience wana ya goloba est-ce que de la même façon est-ce que ya gola ko conscience wana to pardon Zuma a ko conscience wana est-ce que bakoki kozwa ta temps ate 2 secondes pour me réfléchir ndenge nani yango tozoloba te bayagola bakota na ba vie privée bato ozomona est-ce que ngala kova na kisi na lobaka iti pechanga na kisa sila kolata nakoya na TVT mais bayagola baya na moda na TV makamni no ke wana toi na TV déjà te na pese exemple on peut exemple na ko ya na ngote ke mutala ki se ko classer pantalon jaune veste bleu na ko beza ici pe chaka te na ko na TVT mais ya gola yo zo ya na TV na ba propos ko te ya lokuta voilà ozomona ozokota na profondeur ya vie privée mutu ozofinga madame Belvi tandis que biso pe to yoka il paraît-il que vie c'est là Sazana Suarez mais to ko ya na TVT ke simba te Suarez ni nani
ba mamso bimaka ozomona ndato koya nango na TVT pour na personnalité ya mutu mais ba yagola te très bien ozomona tokoko loba te na TV ke x pechanga mutu abimisaka mbongo po basala sur l'opération ya miom boya nango na télé te ya takoya nango na TVT eza grave bakokanganga voilà non mais que on va pas ngula ngeji nalobi makama solo pardon okoya nango te po akokanga yo do ozoya nango na TV parce que bato baolanda biso te naoya na TVT totalisa message ya suka parce que émission aussi là nango déjà ok famille bota bato bo retenir ka madame Belva a valeur wa mabe makasi toki kaka Belle vie forever. Nasi bino nyonso na bandako bokomona lelo. Tout ça tout en belle vie. Kobana na casquette, polo. Donc voilà ba chemise péali. Voilà. Merci Nabi que vous allez belé partout dans le monde, vous allez biso sur Top Max officiel télévision, chaîne mon répète ça donne information vrai. Yango tu as toujours na raison. Yango et sabino que awande ezalaka adresse valable pour na bino. En tout cas ceux qui na nous au s'abonner au occasion yango ezalaka na félé. Eza au félé ko senga yelo moté donc et puis tant vous s'abonner cloche bien notification eza na félé. To cliquer surtout dans la cloche de notification pour on aime ça là que boka takate ba élément ils sont surtout to ko tsaka na chaîne na biso. Voilà, un grand merci à Dadju au azana sima caméra et là je vois Rihanna Rihanna Cholé. Voilà, naviga wazana assistant de là et je dis encore un grand merci à Tonton Yam Siambe hein. Balobi Tonton Yam Siambe mobala mwindu mutatika mwindu na défaut en tout cas ba clin d'œil c'est là je vois tonton mundir ba tonton Tadinga là pa azolanda biso depuis libanda ya mboka balobi a to voyager à to bimaka rien n'a pas de voyager na informer bino na dévoiler. Voilà na kosenga na Dadju afungola biso pour que ba internaute na biso ba mona invité na nga lelo Bianca Nzanga avato bande biso to sona fort plateau. Vraiment, quand on a réussi, oui, ça va par la grâce, Dieu fait grâce. Nzambalola bomba, Nzambalola zobatera, donc tout va bien vraiment. Et famille de Bota, ça va. Tout le monde a filmé un biscuit aussi, la deux sœurs rivales. Vraiment. Tiki batuna posa do bitoye bisonyos toye be ke film wana. Et comme matati na ba 13e épisode, ba 14e épisode, mais tout le monde a rabé bou à quatre films. Vraiment. Batu belé baleli. Deuxième saison hier. Au moment, biso la bela déjà ba 2 saisons, ils ont en angoté. Très bien. C'est qu'il y a 2 saisons d'éducation, il y a temps de la fin donc OEP, 2 sœurs rivales, batulo ba benginga. Na bisi batu nyonso bosela nga ba voice na tina pa madame Belvie na bosani ba kombo en tout cas na pesi ba ngombote ba bi baza fan club ba Belvie depuis Lyon. Très bien. Na pesi bino mbote place bozali vraiment ba benga nga bazo ganga on dit bazaki en famille bazo ganga vraiment pour na film en tout cas
Madame Belleville là, ba film na biso ezawana yo mtozui na autant kotala 2 sœurs rivales tezonga na premier épisode. Oyati na 10e épisode o ka goût au bandeko ba yoki vraiment j'avais bozala dessus. Là je dis un grand merci à Dongo Lessa Nzamba Versa. Merci à toi d'être Lessa, maman à Leslie. Un grand merci à Niki Lessa. Et pourquoi pas Majos Lessa, mes filles Lessa Motema ya Papi. Il y a Dodo Lessa. Merci à toi. Il y a David. C'est bon, continue. Un grand merci à Richard Lessa. Merci à Irène Kialuta, Motema Richard, et Nadine Kialuta et Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent Sésame, encore Adage Lubanja, Docteur Luanda, Turquie Paris et Païwa Rose Mingazali. Merci à Mamita Dina de Belgique, Nawele Luna Motote, Maman Lama ma chérie à moi aussi, Maman José Doussadisu, Maman Claudine Bokatola, Maman Chantal Mukendi, Maman Ewine. Un grand merci à Maman Sakina depuis Paris. Merci beaucoup à Maman Ewine. Merci. Dans la présence, il y a Pamela Matondo, Pam Sei, pourquoi pas Rihanna Solé, merci à Enoch Luzolo, papa de Victoria, mon star Aza Star. Et un grand merci aussi à Dadju Aza derrière la caméra, maman Aniba super, maman Ningo Yamputu, Yabino vraiment Yango, notre tonton Rissi, ma question à yo et puis bien. Voilà, merci beaucoup. Bien Kanzanga, Naninga Gito Kota. Mais on anticipe déjà, donc on n'a pas le choix de entamer si j'ai mon sous. Ah, ok. Bien quand ça. Là, c'est mais on internet. Tout le monde a un regard. Hollande. Tout l'internet. Ok. C'est que totally émission pour Gabi. Totally émission pour Gabi. Alobi bo panzani. Abi famille bote panzani. Basi bilo balobi y compris. Vraiment. Abi bo panzani. Ya ya. Éviter problème mais ça va ni ici là. Mais ça yo premièrement moni Dikamo panzano ya famille botobi il y a d'autres personnes donc baza tellement belé bazela ngo. Mais il faut comprendre la famille, si la famille est bien et katanate. Et ça na mutolobake ata na famille présidentielle. La discussion pezalaka. Et à mon pour mon a parti Tshisekedi pas Sidiki a gagné le Fani Tshisekedi. Malgré tout aza monan kasine ozomona mais a gagné épée. Et ça logique. Ozomona au monde a peut mon Pia na biso papa mso Zoé Kabila a gagné le Sifa. Et ça logique. Pourquoi pas la famille Bota? Ou bien que famille Bota tika bato bien à 2 fois hein. Pour souhait na bango ça que famille Bota sanini et kabwana. Mais famille Bota ko kabwana te. Oui, tout discuter qui c'est entre nous à la maison. Très bien. Osomona. Ndo mo makamona to yewana. Mais pour l'information na bino bozela te bo mona msusu na vani na sale émission pour na Saratola. Na vani na kit na sale émission pour na Darling Love. Na vani na kit na sale émission pour na Clarisse Plasma. Éthique au salamate parce que ba famille nanga. Voilà. Omona mabe ndako na biso moka bato sani to bomba ngo to pesa accepter po ba porte fongwama to mona ba essence moko ba ya ba profiter ba finga madame Belleville. Très bien. Ozomona na to ana temps wana te yeza mukoloti. Ozomona aza mukolo pourquoi pas akoki ko luka komite na place na ye. Aza icône aza valeur. Très bien. Na ce comme solo. Aza icône aza valeur. Mais ça biloko mususu yete mutako ya nango. Pour la personnalité na ye. Pourquoi ba biloko ya kanango za Nicole Bakata te? Hein? Pourquoi biloko o ya kanango mama ngudi ya kanango te? Pourquoi biloko ya kanango mama Marie-Hélène ya Maïa ya kanango te? Balé anda ya ba mama étoile, ba 1050, ba mama top. Pourquoi kaka eza bandi na bango? Il faut comprendre bataba chobo bataba mikeka nde bato fo baza bongo.
ozomona moto ami yebi valeur ne vraiment boy tinga na vai na ngabo makambo eleka kune bango bandongwa na kati makamakilezi bene ebimaki pa na bango ozomona nana ta ovanda te na sala ngo analyse so kotali ba propos mida ye nango na TV malgré toi alinga changer maloba pona mani ya malika mida pesi bango en tout cas mida félicitations ozomona siko kovanda maboye oza komitala mama mokolo eza logique omoni mama na mutalo bako obeti boye pa na kati omoni rouge eya logique bandela oui mutalo baka obeti pa na kati rouge mama na mokolo wana ozomona mama mokolo avanda aloba ye na yams bana basi mama aza na facilité ya koloba li na TV sans honte siko bongo muta bongo vraiment soka yene na ba propos yene eza logique eza vraiment logique ozomona omoni siko bato balukaka ba combattre madame Belleville bazanga place au côté là balukaka moi le doucement comme mokie peut pesa bango ba émissionnette mais biso siko famille bota tolakisi ba ke to ça met dans la main très bien singa famille bendanaka katanaka te eza logique baza na matière te beaucoup plus il faut bayeba famille bota baosala nini famille bota baoproposer nini yaya boza na événement ya bino monene ya ba $1 boko réaliser ngo te mais baza na nini oyo baza na 5 ans d'anniversaire onalobi mabe ozomona baza na 5 ans d'anniversaire mais boko kosala ngo promotion te et bon il y a $1 ba fixé kasi bakati $1 ba belela ba $1 ba États-Unis ba pesa te oui pour que ça la fête OK ozomona mais boko kosala ngo promotion te mais obomoni bosala promotion madame Belleville tu pèses ozomona kovanda siko kotala yaya mukolo bongo okomi da mukolo sili maboko elembi outi poto fe bakata basala ta sinji loboko ezonga mukelo kwa yanga boy moyo luka makambo za pe manini tension okela mukana ACG yaya na bona nga yongo moyi nazongi sima na bo madame Belleville mangambo ozomona na botika yene ba madame Belleville te elle robeta te parce que madame Belleville déjà il s'appelle parce qu'on Nathalie yaya ozana deux otobike bato suma banga nzambe te ris nga na vana la témoignage à passer da Samuel abinga na lia na fulu ndali boma bakanga ba chaîne voilà ozomona bazokanga ba chaîne bazokata baosala boy mais lelo aza passer à terre na chair siko yo tikali na 2 mois Dieu t'a fait grâce yaya mais grave ozomona nzamba sali yo ngolu apesi otikali na 2 mois mais aleki so pas docteur moko boye o bosana ndoyi tala miracle ya nzambe mobangi munene nzambe wana te le même jour où tu as voyagé na Kinshasa onati mabela bakonko obeti ndika oza muta modèle nini ya oza muta modèle nini ya après aussi pe OK pas porte bolia ubanga papa wana tozokisa bima soni likona ngo mwana za nani mosali na bima mais mama soni yango moni pe mwana komokota na biloko wana mwana komi kozwa monopole ya kotoucher personnalité ya madame Belleville tonton Aris omoni na vie moto apesa yo ata lipa pamba ata bapakola mateka te ozana posa mikate moko mosusu asunga o ozomona donc ngama eloko na osenga famille wana tukabo silama po toi na tante isa soni to mo o ba bilo musu to boya to tala ba personne ngana tala ke
namona ka sa valeur personnalité Aris olongola mituka na Angola po ye nango na Kinshasa fo zala ngazaka mingi ba kote kuna oboza mituka okoma na ngata na lufu na biso kakawa non c'est pas facile hein? Mais yaya wana mukolo abima na demituka utala koma loi na bima femme forte ngana respecta kaye mais na comprendre te yaya si la valeur mana demituka ya ye na loi na po bima na mutuka Angola Kinshasa na mutuka yaya eza petete eleki kutu lokwa mutu auta douane auta na mutuka na poto aya nango boma na ngole bilekaka na pasi surtout na ngambu na boko na ngambu lufa Luanda papa ya lufu na biso ya Kinshasa eza siko ya bima na mituka bima tala niveau tala valeur hein? tala classe azalaki nango mais lelo mikitisa likwa $20 pour apesa $20 na plateau oyo otumba mutu oyo apesa ko enveloppe akaki otali bolamu belle vite la miel alobi azana ba secret oyo soki madame Belva meki ayebi au fait ba vérité mususu wana nani pardon comme soki fifi miel bilo moya bon ok moninga lo mono soki madame Belva meki obeta et puis madame Belva yebi azana makambo oyo yebi peut-être yeso ayi kolobango asalaka genre apesaki ultimatum moko boye peut-être akanga mbwa na ye yango secret nini oyo madame Belva kozala nango tonton Rice omoni ngelo omona lobaka madame vie a valeur madame vie aza icône aza fierté ya mboka na biso très bien atanga na kokoloba mabe mpona ma vie ate na obanga mpona koza modi via na kote soki totie via aza lokola mama botelinga président Master Brimbo po vie epa na nga koko nga na koko pa via ozomona via bimisa ma belle vie ya tokosa yango sambla tokosa yango ba ignorance te ozomona to respecter ba qualité ba degré ya mama via à sa personnalité na mboka na biso est-ce que pour eza bongo il faut mwana to leki aleka lokola madame Belvi aleka na nzela ya madame Via il faut ndeko ya madame Via azana monopole wana ya koleka na télé pour ka manquer madame Belvi na oya wana omoni mutu oyo alukaka aluka azwa place moko boye to asalo mabe moko boye opesa nzela wana te tonton Rice aprofitaka na eloko moko mokie boye asambwisi yo mais sikoyo ngai eloko na oloba ne vraiment na ota caméra bien ya sikeza te tonton Rice eza ya lifinga moko te ko choquer Belvi o bafinga enono te yo yebi te ke bafinga Belvi lesbien oyebi te ke baloba Belvi bana via oyebi yango te baloba yango te oyebi te bafinga Belvi makolo poussière baqualifia Belvi bafinga Belvi na forme nyonso ya sikesa te soki yaya na biso mpona obenge yaya parce que aza grandeur soki ya fifi miel amonique aza mie placé aya koridiculiser madame Belvi eza ye moto apekise mpe moto arépondre ye aozala te mayebaka ngo la vie continue vie esuki boye te oluka osala mutu moko mabe boye oyo asala ata mabe te oyo aboya kozala na rankine na yo mais yo luka ozoluka osala rankine moko boye na innocente ya bato oui peut-être soki ngai ya mosu na bunga mpo mama Via mais soki na reconnaître yango na plateau ke mama Via aza valeur oluka oyo ofinga madame Belvi pourquoi asali yo nini quatre vérité nini oyo koya kutu oyo asoni bato balobango ozomona oyo asoni mwana Teresa kuta ya awa Belvi ata mwana lichombe okoko kozala nango te Belvi na kobeto mbata mwana Dadi Dikambala ya dati Belvi oze loko te iswa madame Belvi te ya siki ezala te
ozomona par rapport siko mutu avandaka mitali nafingami trop tala tonton Aris yango omoni ngai so comprendre omoi makambo nio ndenge ezoleka boye ntango nazala kala mais toke nango ka likolo bo mais siko naotala madame Belleville aza valeur yaya nakopermettre te natala bato moko boye bianca zanga jour madame Belleville ofanda abi apesi mokongo na internet bon tiki siko tombo ya kofungwama nde tolobaka est-ce que bachar makambo oya olobelango ndenge olobelango boye bakotianga na tipoye naoloba nao bakomema nga na tipoye po tala oyebi atala ndako omoni bacompliment nyonso to osali madame Via ekesiko na mai osali yango mpo madame Belleville azali parce que madame Belleville apesa ye mokongo donc olinga kodémarrer comme pas possible jamais omoni mama Via tala nayebi so likambo solo boye ansoi boye nakokoka tala amoni ansoi boye nakokoka balikambo ka mabe mpo na ma Via te na pese biaka toyebani obenga na mutu mabe toyebani non même pas non sala ngo te toyebani yo même capable otalisa tata mwasi na omandoki mpona madame Belleville toyebani c'est mutu famille na okuta otalisele mandoki bongo mutu alibanda madame Belleville pas toucher la personnalité ya madame Villa ya on a lobby te eza sikoyo comment et la bateau ma vie était non mekate on a vraiment la logique des choses boy non mekate c'est ce que madame Belleville a pisni ka Congo kaka bon ça va na tiki on ni so azo attaquer nga bosa na bongo oso mona ma vie va na kita attaquer Belleville ce qu'on a ya poani mais so eza ya mukolo oh non ya kitoko non yoka akoyoka gu omona ya na mama na mukonde kingo esemba mate mama leka na molia to yeba te eza yeto eza yete voilà ozomona to yaki vraiment to yaki ya koya ya to yaka mobondo ozomona biso famille bota tokoya mobondo na oyeba no siko tokoya lelo toyasona ntango ya mobondo te parce que notre autorité morale notre fierté Belinda Kandi na France oh mais non ozomona notre produit Renate Kitenge makasi I love you Renate Kitenge ozomona na oloba no soki movando tali boye ata na ndako bokamwa mama vraiment vanda okamwa oloba likambo oloba na te azokamwa yango Belleville sali mona nini na bise éducation c'est kapesi ngai. Voilà, Bianca Zanga, je pense que tu as dernier virage à émission à Bisso. Question na bangi hein? Bangi. Te go banga te. Davina pour likambo ya plainte. Rapporta ki Malika. Tomoni na ngambo na bango biso ki pe na groupe ndenge futaki batu ba oloba ke Malika aza aux arrêts. Basengi bango $350 mais jusque là baza incapable ya opesa $350. Pour le groupe na bango on bazala wana balingani te balinganaka te. Est-ce qu'ils ont vrai que Malika aza aux arrêts akangani? Effectivement ils qui bongo. Plainte, plainte oui. Mais bakangi na plainte. Te bakangaki. Bakangaki eza parquet. Très bien. Qui n'a parquet. OK. On a retenu le moko boye. Pardon, toi éclaircir batu. Mutakangisa ki nani ka Davina? Davina apwa. Très bien. Ozomona. Omoni babiloko yo tonton Aris na lobaka ezaka ba personnalité ya batu. Très bien. Ozomona ezaka ba personnalité ya batu. Ngai mutu na kosenga omona ta ngai na Davina. Batu vomanga na ko beta fimbu. Na kena bino kin mazière eza ya gola. Eza barezi. Eza ibutu. Très bien. Eza zuma. Bato wana 4 ngaso na Davina apwa. Donc na bino parquete. Na tiembongo na nga je na ko futa msu na zeta 500 600 na nga na pesi na kin mazière.
po betelanga bato fimbo tala ba propos ibuta za mukolo ya Jampi aza mukolo mais tala ba propos ye nango pa lekechu obi lekechu a sage ils sont moi lekechu va na plateau na ye moko sa analyse contre madame Belleville azoaka be sensé ozomona azo répondre ya gola bien abinga na sala ba descente trop na madame Belleville na mona madame Belleville te alokota ba sani ya gola ozo kota na vie privée ya mutu yango moni ndeko na bango mida lobelo komo eza très capital abiba ndeko boza na Kinshasa ba journaliste ya SB obo finga ka Belleville mutu asala bino lokote voilà mukoso ki bakangi bino boye bakato kosala SOST voilà na kovanda na kiti te na sala cagnotte alobito sala ba guerre moi sala loyal et non to touchera ba personnalité ba tout parce que yo moins azui confiance wana ya goloba est-ce que de la même façon est-ce que ya gola ko confiance wana to pardon Zuma a ko pe confiance wana est-ce que bakoki kozwa ta temps ate 2 secondes pour me réfléchir ndenge nani yango tozoloba te bayagola bakota na ba vie privée bato ozomona est-ce que ngana kova na kisi na lobaka iti pechanga na kisa sila kolata nakoya na TVT mais bayagola ba ya na TV makamni no ke wana toi na TV déjà te na pesa exemple on peut exemple nako ya nango te ke mutala kisa ko classer pantalon jaune veste bleu nako beza ici pe chaka te nako na TVT mais ya gola yo zo ya na TV na ba propos ko te za ya lokuta voilà ozomona ozokota na profondeur ya vie privée mutu ozofinga madame Belleville tandis que biso pe to yoka il paraît-il que vie cela Azana Suarez mais to koya na TVT ke simba te Suarez ne nai ba momfo bimaga ozomona na to koya na TVT pour na personnalité ya mutu mais ba yagola te très bien ozomona to koko loba te na TV ke x pechanga mutu abimisaka mbongo po basala sur l'opération ya miom boya na télé te ya ta koya na TVT eza grave ko kanganga voilà donc que on va kasi kula keji non pas comme solo pardon o koya na ngote po ko kanga yo o veya ngota na TV parce que bat ba olanda biso te na na TVT total message à Souka parce que émission aussi là déjà OK famille bota bat bo retenir quand madame Belleville a valeur wa mabe bakasi tokika en tout cas bat bo retenir madame Belleville a valeur a vraiment valeur na habité to ko comparer na nani madame Belleville né Davina Apalobaka elle mérite d'être ministre très bien madame Belleville a fleuve très bien vraiment la pesimbote na vie na ngai Jean-Paul Kapinga motema maman nasi et merci à mauvais propre Tito da Costa merci beaucoup à Bibi Chumusomba Ipupa Mama Décoration na Londres wana et un grand merci aussi à Jana Banaka motema Rodrigue Bangala na Italie merci beaucoup à Jenny Lema Aquarium qui nous a Congo 10 fois belle Sarah Lema yabino yango wana et merci na moko tonton Aris merci na Riana Solé voilà Matondo merci na Dadjo derrière la caméra et merci na Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star aza star un grand merci à Deo Ozakula na régie donc merci voilà Belleville faut rêver toujours tout somba wa polo sans en a besoin nango ndi na lati boue partout ça les komela yo il suffit qu'il y ait contacté numéro et puis tu orienter bino place nini ko boy ko so ba polo kitoko famille bota moment ya voilà émission esili tukutani prochaine na bosani ko pesa mbote Renate Kitenge et papa Frank Kitenge o azolanda biso Aminata Tulomba un spécial à toi, un grand merci à Dadju, tonton Dadju, caméra. Et là, je dis encore un grand merci. Nabatunion surtout Bazoïtan, Yarolanda Bisso, émission ici, nous prochainement numéro Moussoussou.